Merci à tous les téléspectateurs qui suivent cette émission. Votre émission préférée, Star à l'horizon, une émission de chronique musicale qui vous permet de suivre vos artistes, musiciens, peintres, stylistes, modélistes dans cette émission. Moi, c'est votre humble. Cela veut dire que Matika sont votre humble serviteur. Là, je suis en pleine émission. Je viens de la samba. Il y a quelques différences. Il y a image. Maintenant, là, je suis dans un aboutuma. Que tout ça dans la samba. Toti kosala émission on a sûr que bon on a hérité Watanabe fraîchement de Paris à l'Obéli pour la Flashingeta, bon on a Tadé, bon on a Miel des Sons, bon on a animateur, bon on a Merle Bouton. Balobeli awa pona émission Nabino et c'est Sabino Nabi que Flashingeta c'est déjà depuis hier et bah ça qui sort officiel nango a DT Akim pour Yazala qui nabi sopé à lobby mais comme d'habitude na roloba troté quoi na roloba troté merci comme ça na de la nation Kleboa de la nation Kleboa et puis sans oublier Picho Mangaya Papi Gen dans des aboués naza na cabine nanga quoi cabine nanga bureau nanga place na déclaration na ça l'émission te place na tekaka ba carte mon ba crédit na charge rappel moi ba pareil quoi ah vraiment na et puis moninga nanga Frank Stema ipa yo talanga ya Congo France cela veut dire que boroyo kaye kala mingte big dédicace comme ça à Mende Mackenzie Motema Sandra Maya sans oublier Mary Mbate vie nanga ya Kati et puis Iget Bakika vraiment yo angwana Annabelle difficile à garer na peso pembo te puis sans oublier Maria Kisuka yayo on a fait dans lycée Kiwa na peso mbote place aux Yannick Paki yayo place aux yangoana mais avant on a des annoncés voilà Shiny Orange en tout cas beau comprendre que ngana beta rabacho nazo teka vraiment et puis nazo sala boulot vraiment c'est un catalogue vraiment moi carte na yo quoi moi carte na yo moi sans unité en tout cas ndena ça bino que Matika songolonga ba bébé oh na oh ekokanité maman bisa leki maman bino na Olamba ya bamboa na ndenga ba piki mais aller communiquer balobo bendiango bloqué cadena. Ok jazz. Merci Nabino. On a Sarabino ya mukolo banda lelo et lo côté banda lobiti lelo quoi. Merci Nabino nyo sobolinga Matika songo. N'a en plein boulot dans double boulot. Cela veut dire que na simbi micro et puis na zote kabakart Frank Stema mon ami personnel nazala kinayo na arrestation na ngai tu étais là pour moi et puis zozalaka pour nanga mais na habité bato ba otalo siko na Klebo olipsa bonini. Déjà, merci Matika Songo et le bébé. Voilà. Et merci Nabos Nabiso et Kleboa. Voilà, de la nation Kleboa. De la nation. Et puis le petit boss Nangapé à Congo France. Voilà. Mais c'est Josué Didi Pumba, hein, les mannequins de la presse. Il y a Europe Mobimba. Merci. Surtout, comme on dit en français, il y a un temps pour tout. Il y a eu un temps de stress. Ça veut dire que l'arrestation de Matika Songo, voilà. Illégalement, voilà. Ou encore enlevé. L'enlèvement. Voilà. On m'avait enlevé. Voilà. On n'était pas vraiment contents. On était tous dessus par rapport à ce genre de comportement. Mais le long, au moins, on est dans la joie parce que c'est déjà la fête. Nous sommes pendant la période de festivité. Voilà. Tout ces pays-là, on est à la youth. On est bien. Et puis, tout ça, les routes ensemble, si dans la Zamba, tous les musiciens sont ensemble. Comment on a la sortie officielle, l'album Nabango, Flashingeta. Et par rapport à Nzembo Baché, parce qu'il y a 26 chansons. Voilà. On a Flashingeta. Donc, chaque musicien. Oui, 3 ans.
chaque musicien a eu tant ou chance c'est titre mon album il y a Flash Ngeta et puis bon 3 ans il y a travail. Aujourd'hui au moins les arabes moi c'est garder 9 mois à Liboumou. C'est quoi Boti. Donc ils arrivent sur ma casse. Donc je crois que nous avons un biso tout ça on a Bandalungwa Paris na biso. Voilà. Donc le déjà tout ça na fièvre à Noël. Bon bah mon cas basé à Gito bana biso ba jumelle. Bah jumelle vraiment bah jumelle au bazana ba accompagner partout quoi. Ouais moi beauté na bato ba otala et salam bien. Bonsoir, tous mes meilleurs vœux de bonheur à tout le monde. Merci. Okay. Merci et puis sa sœur c'est sa sœur. Bonsoir, meilleurs vœux à tout le monde. OK, dans ce moment on a bango fo benga hein benga au mona bango. C'est quoi yo ba où la numéro de téléphone té. Té ba oza té ba pesa té. Bazara ba vœu. Ce moment on a bango ko benga. Voilà. Merci mais yo mto désannoncer mission oyo. Nga na sala annonce dans autres tikelo micro. Oui, que tant désannoncer. De mission do na suke combien yo. Ouais, pas de problème. Mais tozo melati. Tu as un problème té quoi. Merci na bandeko nyonso batali biso na assure que ngai naza ko remercier Pierrette Yagi, je te salue et puis sans oublier John Makaya Montema Fifi Vunka, Jérémy Samakuta, mais ça n'a pas propre et puis sans oublier Papi Malanda, il y a eu un wana balbi muto mbongo ou aleki batunio son mbongo ya vanda ne musika te ya aneka na Maroc. Na Maroc wana omona Papi le roi, carte illimitée, formule Yasuka, Y'a solo la normal parce que Qualizer a fait ça qui a affirmé ma toto. Mais comme d'habitude, principe on a betango ya vanda, cela veut dire que baolia, baomela, baosepela. Na simalango ba remercier Nzambe. Tala ndenge bale muto ngande ba bosal mukile bazulu fotika na bango. Picho pacha sotali konko na Norvège. Nazotali sa mokili vert ba de jimelo bazao. Toleka. Pera héritier, bonjour héritier. Bonjour. Nabik fraîchement de Paris. Nabik Cléboa Bazota la Siko, Bazota la Siko héritier. Outi poto, outi qui disque na vague nini, na moto nini zakuna. Disque ça va, disque pépélé. Mais disque album c'est bon évidé. Bon la poto bazo savourer. Parce que disque est comme explication théo nzembo na ngai faut pesa ngo une semaine to 2 semaines ba yo kango na mte biso ta ba one way alors on le 25 décembre pour honorer Noël après le 25 décembre on l'a tango souté dans yezo 4 ça on pour Noël donc si Noël après Noël to l'a tango souté donc voilà banakin ingeta to zelo pendant 2 ans et demi yango e pour sepela. Ben fort nyonso au sali. Pas ces années. Voilà. Dans la première fois il fallait na lobarak. Téléphone a souffrir fort. Na loba na be mission na lemba. Et ça na ba héritier moko ba bima ceux qui ba junior vata. Hôtel héritier a bengio otindele mbongo. Soit disant reboire un album. Na somo na ba otindela ba copier coller ba message. On est na studio a sorti ndinga 500 na koti ombala moko. Nga na sola na mutu bongo te ba tutu nga na bwaka. Baby qui ngana na album tout que pesa ngo tempo na boaka o nazo ba singa ba $300 ba singa ba $500 pour boaka batu o ngana salarati et batu musu na mitu na bango ba pesa ngambongo ngana boaka bango mais ba bimi ndenge ba miyo kité na album bato boule lo héritier lié bango la héritier bo sola na téléphone on est ngate non na na numéro na 09 t na na 08 depuis et mutasaka makambo na komone junior matuidi ya za un mona bangola un mona kin connaît junior matuidi identité na pesa junior whatsapp ou junior vata pardon azo singa ba bongo na ba RTL mani pona ba mabanga siko album pesili ako senga so mbongo na nini pour ces raisons ya kitinela mbongo na koboaka yo bato on peut ba pesa mbongo na ba bimi pété ponga pe na yiba ngoti nga batutu na boaka bango motwana oyebi bien pour ba dénoncer mbalama parce que au salir personnalité na tina ba parquet ba non sala que soit na ke poto bazwa numéro na nga ba ke ba seli sim blanche ponga na poto sim na nga tant na ke na poto e sala ba seli sim blanche ba commencer la numéro na nga la porta ba plainte na Vodacom ba changer sim na nga comme sim ya donc pona osala ngo fo nga mo na ke ne tina na agence donc voilà to ça ba publicité ba réseauté mais donc voilà, par là je voulais dire quoi?
mututu o apesa mbongo ne wana yoki kombone te seke ngai te asola na bato na imaginaire na lobango matin midi soir kotinda mbongo te poso na na Facebook yo ko sapes na ko sa compte Facebook na kombo na o na photo moko ba pirater nga déjà boni be ba ko pirater nga donc voilà yango na ya passe mais à motu yeza ke banzembo yango wana voilà boyoka bo savourango so doublé Deschamps voilà bo savourango on a bâti des chants yanga so andi ba interprétation na ko na ba 4 5 o nga na yembi et comme ba 4 5 mais o yanga moko ya ba des chants voilà merci bana potonio so ba otala partout monde entier Kleboa ba Hollanda Sigo Héritier Watanabe oloba nini na bandeko nyonso balingaka yo na ba oba osava flashing tonton na biso émission Kleboa biso tout to landango ya élégant ya jeune ya propre azo bunda po ya moto ezani ni Mathias azo bunda po bozwaka toujours image à la source bozwaka toujours makambo ya temps yango va te soutenir quand on soutenir ya biso carrière car peine de biso te soutenir ya yo donc voilà ning ning yolo basikote pesanga ton ba yoka disque après ba fête to vanda sibo a héritier le ba yi trop banze mango ça ba faucha voilà héritier le ba yi trop banze mango simbité yo non c'est là to héritier le ba ki même banze mango dega yo non c'est là pour le moment na tiki no ba tu ba des fois savourer ba plan ba yoka ba chant le reste viendra après. Merci beaucoup Héritier Watanabe en tout cas Nzambe abatela maram ouais qui m'est allé donc estomac toujours estomac déjà parce que déguisté on a niveau Europe déjà le on a Kinshasa donc tout à l'heure je crois vers 16h déjà bazo album na bango parce que baoti en direct na mboka ya mo François Hollande baza wana déjà qui pour Héritier Watanabe ba on est baza mieux informé pour na repesa message pour au niveau européen biso ba niveau ya kin vraiment yo mo uti libanda omoni yango eza libanda omoni niveau baza plein libanda ba c'est là 16h 17h d'état fungo la valise wana pour ba noter na ba disque donc disque déjà to bien kangi pona bande ngona biso bazui moi perturbation na niveau ya ba CD vraiment on est erreur technique uti na niveau ya ADT mta uti kuna oyem ta seki mango tout ba chanson musunde to yembaki ba misi ba version musu vraiment est compliqué petit batuna ma wana passe na mawa bande ngona so ba soutenir biso ya ba diaspora ba na niveau Europe malgré ba s'appelle l'album makasi mais souci ça que bachela bango ba titre ba chanson pour ba détecter chanson artiste na bango alingaka na ba chanson les rois d'Afrique parce que moi complication da muke voilà ça problème ya usine il y a duplication mais flashing et des yeux ici bozomona déjà donc ambiance ça total à la zamba playa tout à l'heure on a vu que caméra na yo ils ont caméra au bombaté ça ya songi et Malibanda mais surprise na bombeli bango ça que na zori trophée meilleure voix masculine nazaki nominé parmi les meilleurs chanteurs en 2014 soit Papa Wemba frère na biso bakata Motolu grand frère na biso bakata Motolu moko donc Ferrero bayebi grand frère na biso frère Mike Kalamba et puis na frère Thomas mais na parvenu ko soit trophée wana ya meilleure voix masculine 2014 malgré chanson ezate ezolakisa musala ezolakisa force ya le roi de l'Afrique aza le grand formateur ye nem ta format banzela wana nyoso to longolaki papa na so papa papa so ba trophée belé atikelaki mwana Olivera bundana bango vraiment avec votre permission on a salué Masanangai Dadou Mengi miracle si comme ye na bi ke singa famille benda na mekata na maté na ba rapito mafungo na Eric Mavungu Pito Mavungu na ozela système lobaki ya bona ne na bi ke 2000 balles zoya Dadi Mavungu na bosani de diesel la London City et puis grâce Mbisi la sexy voilà Masananga Dadou Mengi Fabrice Monga pour consommer disque de DGG et déjà sur les marchés flashing et des yeux chanson numéro 9 deuxième volume beaucoup ta nzem na bine stoma bolingo quoi na zela yo ya trop bolingo yango debi mi déjà ba yoka da mélodie quoi. Merci à toi Olivier. Merci na bandero nyo sobo tarabiso ndena msaramno ke matika songolonga ba bébé toujours fraîche nae lelo na samba nae ko surprendre le sub artiste musicien il y a maison mère wingi musique vraiment maison mère quoi toye lelo to surprendre tade namoni ya boazali wana bandeko baza ebele awa toye lelo to beta lisolo na bandeko na biso
ndenge baza na bike disque na poto déjà bozo savourer yango et bimaki déjà le 20 na poto boza nango awa na kin babaki bima le 23 to ebité ce que bima lelo to lobby on ne sait pas man na ndenga vitesse pe kadena pe netika kake bavandele on a moins sensir namba quelques nzembo ya ba frère msusu ya ba musicien msusu mais on va le savoir nous tous bisona binonde nini za ravenanga lycéen Kiwa, na peso mbote na Londres, venant à déco de London, et puis sans oublier Amédée Mackenzie, monté ma Sandra Maya, Merimba TV nangai, tout sur la non na bandeko, n'habite to bandana tade, to bandana bois na habité quoi. Ça va tout bandana na full vraiment qu'on a habité quoi. Bonne tade. N'habite que ça fait un bail longtemps to mon ani souté mais to zala na micro boé vraiment où mais les mandam. Ils ont temps mais les fils que le rose a toujours présent pour nabiso les salike où il y a reposer l'information à source pour talarayo. Voilà, tu as des demandes qu'il te dit que Flashing est déjà c'est bon et Bimaki déjà na Poto, na Paris, na Belgique partout et c'est Bimaki évolution en faisant des interviews que full les anakati quoi malgré bandeko ah non bah jeter critique n'a pas DG bandi et zandengeni. Tout le monde d'abord merci à nos fanatiques tout au bazar en Europe, Asie, partout même en Afrique. Bandimi pena disque oyo da pena Flashing getane to lobaki ba nozela et enfin ekokisami donc nabi que ba critique to stozui ba si bandimi full après 10 ans de carrière nzembo moko donc on a concentré na 10 ans na nga wana tout na sali ba ngalo moko o ba masa sala na bango ngeza première fois na chanze munanga donc na concentré pena donc ba force na nga tout ba ozwango sko wana mais ba force nyosho c'est comme si titre nzembo changé. Nzembo tanga na ebeke ezaki na chantier ezaki futur testament mais le loto yo comme na foule mais pourquoi comme ezaki déjà les passés toujours le mingi présent poubelle les awana futur testament ezaki par rapport à piraterie tellement disent que ezaki temps na mona nzembo zo comme kala il faut ko régénérer nzembo pour parce que maître Titi Absenga était au monde ndenge zawana nzembo na ofo ezala moi genre ezala na to ekola na baki lelo neto linga moto suki tondo kata boete lelo pe boye ma moto zo changer donc faut nzembo pe zo ka ezala ko coiffure faut zo ka sens quoi to pe si on ka to régénérer nzembo on to longo la futur testament tchon ka poubelle mais tant on peut si poubelle contenu ya nzembo na kati ezani parce que titre nzembo za poubelle c'est que na kati peto kota ba fulu a bandal ba fulu a lemba ba fulu ne pourtant ba bi poubelle eza ordure place ba boire dans et l'aura bien za la rater donc poubelle kuna zali ke l'accès na sens nique mututu azana ba problème na donc mututu ana poubelle so tali obi ke fulu za ordure mais so tali fulu ya Champs-Élysées et na place mo ba boire ba papier tellement ndako za tellement propre ba ocha fulu mo ta salité place wana so ke na sima na bango mo na place ba boire ba damas désolé que c'était ba fulu eza différent mututu azana fulu na e donc côté so boy mo jomo boy po a damaratro kuno o kelinga mususu o kekuta na jomo boy o ya lukaso boy aye po abetaka batutu o kimisu momi wana o ke super momi mo boy o ke boy ayo po ye so bokum neka na mbeto alala kana etro vous comprenez donc au moins que mututu azana ba problème na ye donc yebaka ko soigner funu net liboso a parler na weza na problème ezaka net yo moko mutu fo yeba ko mipetola po mututu azana ba problème na mututu azana fulu to pesika fulu lokola problème pas mutu comprendre merci, le temps dans là, on est encore là. Je dis bonjour comme ça à mon vieux firmé Matoto. Na pêche on botte place aux alliés BBM Fabrice Pembe le Miss Anangai. Nabi que na poto kunande zaraka na bela moi kolobela lobela la valeur il y a Bruxelles nabi que zayo mais tout ça pena il y a bois longtemps. Boni. Ouais, kimia na yo chopendre bino vanda na yo kutu. Mais on betara mentionner tika micro ya Cleboye ngamo matika son open na wana bonne santé. Ouais, santé est bien, santé comme sous bien ko le capot Flashing était bimé. L'album moi ezaki trop attendu donc Oumeli sali 3 ans des dents des gistes des sali que titre nangai on a komeli ba congolais na mukili mubimba Pinzolivor et Zanakati. Donc vraiment les bakis sous bon pikiliki ya moto. Les bakis bo pikiliki ya moto mais avant to kotana yo na ina tuna yo lo moro.
sur le lobby au sala bilan dans la maison mère. Oh, ils a troisième chanson non si je me trompe pas. Ils a troisième voilà. Sur le sala bilan non, il y a banzembo nyo sona bilan dans la maison mère et ils a négatif tout positif. Donc vraiment na bilan ya mutu nyonso ezalaka positif te. Au moins à 70% positif, 30% négatif. Donc mais ça va quoi. Ça va, toujours 60% na banine. On répond à vraiment des nanda 70%. 70% on répond à vraiment 30% négatif. Négativité on est à banine. Mais négativité. La suspension, bah voyage des acquittés banine. Donc non, ezaka que quand on dit que tous en pinzolivore donc matam ezoliama ya miso. Et là batant au mutako comme na basusi. Because ata mungo mutazo seka eza ata mususu mona ba difficulté yaka ba esengo yaka donc c'est pour ça na lobi que 70% positif 30% négatif Pinzolivore yango noti c'est quoi Pinzolivore titre wana donc Pinzolizama miso Vorwana sotobi tokenango Eza Pinzolivore, c'est ça non? Donc Vorwana toro le gango kotan ba carnivore ba nini na ibite wana eza sala ba ina na ba carnivore ba herbivore ba nini Pinzolivore wana sko eza netiko tuzongo sko ndenge nete za neti ba rimina eza kama bote so netoni balia matiti balia misuni mais sko matama nde mutu sko ezolia ma ya misu wana do matama ekomi Pinzolivore. Et langa esili miswe komi na saison de pluie milelo na milelo oh mata me changer régime alimentaire ezalaki bipwepwevor lelo ekomi nango Pinzolivore Freddy Likenzo oh comprendre Pinzolivore tokuta toujours ba mai na oka wana parce que première chanson na et Zoaka ezaki na tarmac et sali avion sali taxi nde ezalara ezu décollage mais c'est comme si mataki vraiment trop te salaki moi boy mais trop to zwango vraiment na ndenga bajar parce que nangonga na muto yembela ke ezali na mo problème nzembo pe comme na mo problème bon to kozonga mingi simate mais sima pasende muto amelora kafiti mais to kota na mi akatite mais là on a sepela net na nzembo na liboso wana parce que ezalaka toujours net eloko asika pa bato ezalaka toujours tant moto azoyoka ngo ayoka ngo mazomo net ka azoyoka eloko mo ebimi lelo déjà eza positif na bien yango œuvre et wana pena eza œuvre o pe su toto sala o eza grand œuvre donc œuvre ya makasi na grand œuvre o to sa Pinzolivore le bato bazwa pena temps ya koyoka ngo na pesi na ngo bato bayoka ngo na 2 jours te ba comprendre mais bazwa pena temps ya koyoka et puis koyoka ngo bayoka album mobimba dans l'ensemble ya ba travaux to sali ba master ba vie ba petit comprendre mais bazwa tant koyoka Pinzolivore pourquoi na lobi Pinzolivore bayoka malobo eza na kati ke omoni batu biso tuto ba na biso je t'aime na lingaka yo mais au moins na kati ya contenir nzemona okondo yoka pena bandenge bato balobaka je t'aime mais nga so na lobi je t'aime na ndenge mosusu tozali ke toye na mwa bamo ya mwa sika pe mwa balingala pe ya mwa sika na ba style ya parole ya sika comprendre bazwa pena temps ya koyoka bato to na poto na bike master nanga Didier Dimo Bogarde Côte d'Azur Nicole Badiama Sharon puis Marie-Jeanne Nkonki quoi Iget Bakika maman na Prince maman na Kevin plutôt le bazwa temps koyoka yebisa bato que c'est du rock c'est du dire. OK merci c'est du rock et c'est du dire voilà merci comme ça na Papi le roi formé la souka carte illimitée cela veut dire que normalement na Maroc na carte illimitée de soit côté ka sololi mambo bébé quoi soit côté ka sololi mambo bébé yayo angwana Papi le roi et puis sans oublier venanga apacha bora luawa na pesho mbote place oza et puis kabaka bango le champion yayo angwana mais Dordo non yango voilà boni ouais kitoko mingi
tobina badodora banini toro namoni neti générique obwaki te. Ouais, dans le générique maintenant la zone dans espace T, mais nabi na kata banzembo tombo kota bo senti que dedans ça on a toujours pas. Obwaki te na générique pour nini? Bon, moni ils a vague moriaki, moni vague soya dans la kata maison mère. On tombe dans un espace na donc so espace mo repesa meli pour la moninga donc kanda pezuati. Donc il faut tirer ça là pour que ça y bizarre prise. Tant que misi des mots c'est les sentiments. Que mutumo yaki omonika izarane mwana soir buta misi ka fa sombele ba biscuit ba bombo izate ke fait ça là ya mukolo jaloux pour pita ngobota ba sala donc ndito pesa kita ngona moni ventone à travailler c'est meng masana biso donc pas bonne chance mabi ke ngabia mali kunezate mais quand ton obikanda te zuate donc ozate ba salelio donc ya ngonde ka. Merci ozate ba sel bandeko baotalo siko moi numéro de téléphone na quelques dédicaces bandeko nyoso baotalo. Ouais, on a battu la langue, déodorant, on a bien au web toujours. Nous on a allé plus de 143 quand les arrêts William Moucheni 89 57 96 750 89 57 96 750. Nabi que batbola nanga bien à Paris bazali petit nanga petit tiers nanga Lauriane Misei maman na Kenaya donc moulon on y a donc ça badianga bébé nourrisson Benoît de paradis donc avec Bazebele, Venanga Jolini, j'en sais Katakata Barizo, Venanga Jolini, Bazali, Mastalanga, Toussengungu, donc le lauréat, Patrick Tricochet Mouzima, Cédric Bonganga, donc on a toute la famille, on a la pote, donc ça l'a bien Pichou, donc on a confrère. Merci à toi, Dodo, mais rappelez moi Dimi moi criant. Yaya bukanterina materio dudurang ayoki nzoto yalo welengema yayoki nzoto udurang ayoki nzoto ida wena yeto udurang ayoki nzoto muskadore yayoki nzoto aleta mozeketa kata mozeketa yalo welengema nata mozeketa nabike bana barombo bola nanga bien fikare trésor nga ma famille Nsambi na barombo famille yo na kingaba donc merci. Merci à toi, Dodora. Les temps que na Silsana Tadena et bois, Tozana on a Ferrari. Ferrari on a l'accès est déjà moins trop. Si on a l'accès était dans un peu moins gras quoi. Et comme on a vraiment monté L1. Boni. Bien match. Santé normale. Plutôt comme un cash. Et le Luka qui est pesami. Pesami c'est na bénéfice ma cash. Pesami au plan d'Enzambaro biso qui au bungisi. Et là, on va plus d'emballer, donc ça va. Robert Tambalebele, mais de la forêt commune Zembo à PSU, au Yembi, évolution en Zembo nous en dégaine parce que déjà na elle on a déjà disque bimi on se sentir en dégaine avant disque comment. Ouais, déjà mon collègue ça on a senti déjà bien. Et les jours et dimanche qui à partir à Kuna senti déjà ça va parce que on a commune on Kuna mais ah déjà on a appel. SMS, na email, na WhatsApp, na Facebook, tout, donc ça va déjà. C'est bon. Ça va déjà, bandeko baotalo partout dans le monde entier. Ça normalement parti moi demi et bon on s'adresse à bandeko nyoso baotalo. Visibilité, souffrance dans le projecteur. Na papa no publicité nyoso mokilo samwe singai. Olelo kasoni ba komo kelanga izonye. Kolekela wapi mon amour. Nakolekela wapi kaile inga le Copperfield d'Afrique maman. Voilà kaka merci bandeko baotalo siko opesimo numéro de téléphone et puis quelques dédicaces na bandeko nyoso balingara. Ouais bon mingi Facebook kaka limousine Ferrari c'est beaucoup tiango bozanga aux emposa numéro de téléphone na pesi kuna donc c'est ça limousine Ferrari bozuma ambote na na pesa na bijou elembe Nadia Keita Kezibinyo. Namoni ba papi de Berne ba Dino Falanga ba américain tout champion de tricot nazomona ba Paul Kamba ba Junior Mado Vanzamba Blanca bo sanité ko pesa mbote na Kim Prince de Lausanne Mimi de Paris basé belé quoi. Merci à toi Ferrari mais demande qu'il avant la Tosilisa Cadena est en suspension. Pourquoi? Suspendre Cadena pas nous. Bon, vraiment, on a mieux placé pour nous répondre à la question. Parce que suspension, on a annoncé même dans la télé pour tout.
Donc mingi tout le belaka flashing est à haut tout ça actualité ba tout banda rosela parce que talaka na mboka ba gloire ntia ici bimaki na mboka fiston masila na mboka ba midondi na mboka ba tonto jage na mboka ba Fabrice Ombolo na bige sala d'ailleurs plaisir ba Benoît Loué ba mon frère Bibende donc mon aide ba ndimi nzembo parce que ba bengi yango na pesa kaka souhaiter mingi longue vie na nzembo bozwa pena temps ya oyo kango talaka na 10 ans de concentration nzembo siko pena ke yango ya obela ya biso moko donc j'assure que nzembo ne beli vraiment ko beta biso boye za lokolo loka David exactement na liboso yango na bito zo mo teke na beta lango c'était trop parce que za pena eloko na concentré nango fort donc na bi ke bango ndenge bayoka banzembo bato ba pesa succès uta na ba fanatique ba bi comportement na ngane na se comportaka na bi nyonso wane jouer rôle ba pesa nga chance bazwa temps yoka nzembo ba comprendre ne to yembi pena mingi na ndenge te ya koganga parce que nyoka soir na koganga te to pena na douceur na chrétienne na pianissimo et ça li pena bien na mato ya ba massa pe na mato ya bino ba boyoka bozwa pena temps na bi ke so alba bozwa biso ba contacter ba ozwa ka yo to zala déjà en contact na massa belé vient na grève footila liebo si veni manager Meme Chité Pablo Chité Jean-Claude Jacquino na bi ke nzembo oyo full l'axe que mutu to azana ba problème na ba momi otu bazana ba problème na bango ba mona ke ba se retrouver donc pour mutu mo azanga problème na mukila zate même na ndaka le roi de la forêt full za quelque soit non ozala na ndaka Jay-Z na ndaka Michael Jackson ba toujours na full comprendre chez des montigi les pe arana poubelle malgré pour linga ngote poza na quoi parce que ça va problème faut za na corbeille tina ordinateur donc na Portugal pe licho ba na donc tout saint baba ba kotima kamboyo siko pena eza siko ne je pena mo ya tous les ngwaka oza makamu na bino siko faut to sentir pena que te montigile en avance comprendre nzolele ka tolela ponze mo eza ka nzolele eza nzolele to ena nze mo na slogan yango ba mesana obenga ngai San Pedro qui veut dire pételo Saint-Pierre oh le roi étant que moi na musique na donc ngai nde ba kotonga ndule quoi Saint-Père, Saint Pedro, c'est plus fort. Merci. Big dédicace à Annabelle, difficile à garer. Sans oublier Dolores Mariba. Cela veut dire que nous attendons un moment le lème aux Dolores Mariba. Il y a un bois. Tout si les sanayo. N'habitez si à ajouter par rapport. Il y a Flashingeta par rapport à des badnions sur critiquer Simbité générique raté par rapport à Marambona Nyos. Non mais en tout cas elo na loba koloba ko raté comment elo bimi lelo oloba maman est raté elo bimi à 2 jours passé ba ki raté non yango eza ilambate ko so ou la tango na mesure na yo non yango eza œuvre d'esprit ezala jamais parfait mais bazwa nde temps ya koyoka ngo so bazwa temps ya koyoka nde bayeba ke soki boulot wana ezaki terre à terre to mais koloba te ke lo bimi lelo 2 jours est raté non totika tozala na esprit ba pessimiste te tozala ba optimiste mais nelo na loba ke pinzolivore yango wana ba conseil na bino ba dire na bino toyoka ekoma pe na mato ya zoba te oyebi ke mutu na bino oyebi ke tant totala bato kwa ba Eli Mamputu ba Frédéric Kenzo ba Dide Boyoko ba Passé Chaliba Alain Vumuka mon frère makamunyo sur le bara ekomaka Yannick Nzao mon petit frère Patrick Nzao mon petit frère Yamachu grand frère ba conseil na bino ekomaka donc exercice ezaka ke koyoka na précédé koyoka ngo pe place makele les ebelete sinon ko comprendre te valeur ya ba mot na valeur ya mélodie tango sisoko sisi koyoka koye ba nzembo comprendre nzembo kende na ta place makele po bi kende to musala salemi bien et salemi na ba énergie ebele et salemi na foi ebele et na spiritualité en kolo yemoko po sobi ke maya misu matama ezoli ya maya misu eza ofelete biso tout nde toza boye tolesaka matama biso tout tozwaka ba problème mais na problème na yo
tamususu pour bato bamona tamususu mais ya miso ekiti wapi balobaka etika bilembo nango na matama mais bozwa temps pourquoi nalobi pinzolivore so tolongo na bolingo eza kaka partout na société bato mpe bazolela bato mpe balelaka so tokenda ndenge love kutu kuna toloba te mututu na love alelaka comprendre mututu na love alelaka mais consolation na bino bozwa ngo na nzembo eza place mosusu na lobi susatelati sutani kobulete koki kobikisa bomoi na yo mondoki ata olokoti na eklesia kobanza te bongola motema ekoboma kaka ye oma mbondelela ngai ye wenze mbondelela ndakse kitondo mbondelela Abel Saviola bondelela emasana ngol comprendre bayoka et puis na nzembo ngo na lelo na sepela ke na bwaki mutu na bwaki yo na respect que na immortaliser yo et puis abaki eza grand œuvre merci na ba œuvre na ba grand œuvre mais en tout cas vraiment ba tutu ya émission oyo ça c'est pas Varouti Luciano l'homme de pianissime et de crescendo votre procureur m'avait nommé monsieur le procureur mais siko na signifie ngo na Tiboyo c'est pas des ratés c'est du rock c'est du dire et que masana ngai Didier Douma Bokar de Côte d'Azur venanga Chibasu venanga JP Bosono na Bruxelles vraiment na bosani mutu moko ya papi matalatala matos Patrick Eboa mon petit frère et ba sœur nyonso akikolo et puis na bosani te mes condoléances na Ben Ngombo Japon autobungisa wana master toliaka ne tozaka naye autobungisa père naye et puis na bosani te grand frère nanga na Chine Patrick Mohamed Nzambe ya Kabelo donc soki basi bazolata Kabelo lelo na bazotsa Kabelo na kisasa lelo c'est Patrick Mohamed PM Service. Merci à toi et Valentin. Merci comme ça. Ira Ramsès, mon ami personnel la Suisse. N'a pas su mbote puis Fabien de Bilt au DTT. N'a pas su mbote place aux Ali et puis Junior Kosa de London. N'a pas su mbote babi Motonanga Francesco Tondele. N'a pas su mbote et puis sans oublier Paulin Bouanga casse des gaz. Je te salue là où tu es. Et puis babi Mbata changeate. Mbate comment pour ceux qui boité Jésus Mabe quoi yonga baksanine ouais sans oublier na numéro pe na nenga système pe aux ala na Facebook nanga na roma déodorant maonga wana de bo découvrir sans oublier parce que tout di bayombe parce que tout di bayombe merci à yo parce que na kata mbata na obaksaka moto crédit lyonnais vouloir crédit lyonnais merci on est arrivé à la fin merci ADT Aki merci bon retour na Europe hein pour Masolongo et Zara Boy merci na bande ko nyonso ba otala biso to ko libanda pour tout désannoncer émission o quoi ADT Zaki na izine en tout cas moi minute ADT voilà ADT na habité fraîchement pour na robimisa plan na mikili bozo monara bande ko nde bazo ya mbaye pinzolivore toujours Natana Foulou en tout cas poubelle Baboira Bilo retourne à Kati merci Nabino Nos ADT Yankee fraîchement de l'Europe au Kendaki et puis tout le monde na Facebook peut savoir sur numéro tout bandai ko sala musala bien au tiki disque ndenge nini kuna bon on a trop de commentaires Tato Olivier produit na Château j'ai pas Diego musique je crois yo pose à kin aux a branché au résultat qu'est-ce qui s'est passé na Paris quoi et puis na Belgique partout et pas Baïti qui beaucoup sous batutu album est très bien accueilli on a fait ça félicitations à fanatique au barri patient pendant 3 ans pendant Zelabiso et de notre côté il faut que ça va encore à Moussala Oyo et qui n'a résultat bien quoi ils ont bien coté l'album je crois l'album Magui samedi le tout ça mardi ça fait 4 jours l'album est en vie nabike ko vove kanka na meri mbate babengi ngai babi en tout cas disque ko bimaka e bimesi mais bato muso bazoboya babe beti bien te malgré basombi et obeta te et beta bien tendeni parce que muta sombi je te jure moi j'étais à Paris
même producteur, Frato même vol. À Tikali, je crois ce soir-là, tout à l'heure, mardi, manager il y a Maison pour la musique à Oya, Madame Véronique Kachala, à Oya Lelo, stock Oya Poto. Et c'est là qui même jour à samedi. On a essayé, parce que tu sais, on est en mois de décembre, Baïzine et tout, vacances. On a essayé de dupliquer pour l'Europe 30 000 exemplaires, mais le même jour à 30 000 exemplaires ici là qui. Dimanche, j'ai ramené pour Kinshasa 100 000 exemplaires, mais la commande, l'album est bien dans Kin, la commande c'est débordé à plus de 100 000 exemplaires. Tu es on a Kuka Kin, Bataba Braza Barozoate, Bataba Angola Barozoate, Bataba Bandundu, Congo, tu as 11 provinces, Bataba province monte dans la commande, tu as Barozoate. C'est-à-dire que non, qualité à son, la qualité à l'image, et puis ça sera pour la première fois Maison Mère cet album sans clip. Le clip c'est ça, mais bon en clip. Tu as 27 titres qu'on a fait pendant 3 ans. 3 ans durant ton travail à l'album. Au rôle de flashing et tabac, je suis à Kin et j'étais surpris dans la radio à Kin et déjà pressé sans que tous en aient autorisation à l'État. Donc cela veut dire l'album Batbananza Nango. Frère, 27 titres dans Rebi Sabino, ce n'est pas la messe à faire, la messe à dire. Album, alors nous avons bien travaillé. Maison mère équipe nationale de la musique, nous avons de grands chanteurs comme Eboa Lotin qui a signé Pinzo Livor. D'ailleurs, ça sera une surprise après générique. On met plaisir. Il a chanté que lui avec le président. Et puis, tous les ans, grand chanteur qui a battu des mondes qui est père naïpe, papa Nabiso, a mis cet album samedi même jour, on a flashing et dans les gâteaux, dans Méli, champagne, il y a album, il y avait. Parce qu'il y a Ibera resté à père d'Imi. Poubelle. Nous devons avoir un problème là. Comprendre? Roki m'a si on a un métis, to moindo. Mais tant qu'on est maso, qui m'a dit moindo qui a un métis, au coup d'un problème, au coup d'un mois c'est moindo. Donc poubelle. Et puis Pinzo Livor. Voilà. Donc. Et l'angesili, tu côté la saison de pluie, donc Miss Zalaki n'a pas pu voir, on peut ça va bise, mais comme il a collé, on a bilo et beau, sans oublier Ayayos, il y a Bouton Merlin, comprendre il y a héritier, si, représentant il y a Bana Congo Awa, ouais Meli Colin le Rémi Ayayos, Bouraga a titre, on a un commentaire, on a un réalisateur album, mais Natika Malobozunga d'Amlé. Mais je crois que vous avez témoin. Il faut que vous ayez la zamba. Merci mon ami de WhatsApp. Merlin Boutamboni. Ouais, ça va. Santé normale. Santé normale bien, comme vous voyez. Tout ça vrai que Europe, rien à dire parce que parce qu'on a l'ingolo baming te pona ne mission mobimba na yo ndeto banda osola la kabatuka que mission to sala en tel jour au PC bon déjà numéro de téléphone avant go babenga ponga no photo vandama poser wana za biso mbale poser vraiment. Non, c'est la émission na biso là spécialement le 1er janvier. Le 1er janvier to fêter to damé to ça l'émission pour un numéro baza connecté na net so balingi bazwanga ba komelinga na plus 243 82 36 05 924. Voilà, donc merci à Matika Songo, mon confrère de Cléboa. Babi Cléboa monte ma cassia et puis le lot. Je souligne que concurrent Pené à Congo France, c'est Cléboa, le meilleur site. Merci beaucoup. Alors, avant de désannoncer cette émission, mesdames et messieurs, je dois quand même dire joyeuse fête, bien sûr, à mon sponsor légal. Lui, c'est Noël Okito Black des Dons. Les jeunes millionnaires. Noël Okito Black dedans. Les jeunes millionnaires de l'Angleterre. De l'Angleterre. Voilà. Côté Yaba Venanga de Claude de London. Merci beaucoup Matika Songo. Et sans oublier bien sûr salon FBS, salon Francide na Kentish Town, toujours in London. Merci beaucoup na sœur Nanga. Na Okinzembo na 13e apôtre. Donc merci beaucoup. Donc on a CPL Makasi. Faut qu'on Nzembo Kofi Olombi samedi à CPL. Donc ça lit bien. Merci na bandeko nyonso babwa kinga, merci na Frère Richard de Paul pour na générique, na Bimi, merci na Lacoste Fabregas, merci na Tata Dominguez. Ya Tata. Cela veut dire que toi déjà na Kivu, sur Bukavu Kindu, tu beta na Kindu déjà Dolph Azar. Merci. C'est bien na bisiko o ba embeli na teze ma potre.
yebisanga ko na yebi Tanya Westwood. Tanya Westwood. Kofa yembelo suka na chanson. En tout cas na lele quoi malgré na 13 ans ma porte to bi. Te kobima na libanga. Ah te kolo na réclamer ma. Necessité. Ah necessité. Kofa na studio. Ya bamboa. Comprenez, c'est l'ambiance, mesdames et messieurs, nous sommes dans la fête, hein, donc c'est comme ça que ça se passe. Merci donc également, bien sûr, à mon ami personnel, celui qu'on appelle bien sûr Fiston Bowell. Il était né bourgeois, il a grandi dans la bourgeoisie et il mourra bourgeois parce que, je le confirme moi-même, Franck Stemaï, merci beaucoup. Navé Nangaïpe, donc le king, il était né king, il est king, il restera king. Vienna King George, le sultan de Diblan. Merci également donc, à mon ami personnel, celui qu'on appelle bien sûr Noyobika Masone Tamboulaka. Mokonzi Pena Brésil. Mokonzi Brésil. Jean Kadima. Ouais, Jean Kadima, je te salue. Et puis sans oublier mon ami personnel, Chapelet, Sam Chapelet, je te salue. Le vrai Real de Madrid, c'est lui qu'on appelle bien sûr. Anton Bengani. Fodia Kimbe, Umba Potongo na Fodia Kimbe. Le vrai Real de Madrid. Martin Inga. Martin Zaganani, Angito Enga. Engi, Martin Engi. Martin Engi quoi. Voilà, donc c'est l'ambiance. Bobi featuring, il y a Makasi. Dans le salé matin. Théo la Libanga. Mutramtuna Batunaye, Matika Songo. Mutramtuna Batunaye, Nango, la Rota la Simon à Lille. Roger Lumazo Yorangai. C'est qu'on a Lille. Moi c'est la Ramoko. Obi comment on a MKL, Mimi Kas de Lille Noble. Si on a France, il y a moi Simon Moro va bien avec bijou. Cela veut dire que tu l'as attaqué na Kingo, tu l'as attaqué na Maboko, tu l'as attaqué na Matoi. Yasuka Kawana. C'est qu'on a Suède. La lumière de Stockholm. Hey! Namoni to silisa to beta lu fotika po lelo beta lu fotika mise sile bandana lu fotika sile na lu fotika na simbelo micro po landara bien o silisi tebe ngana sisi na mte na tika mo de personnes tena tika mo de personnes ngafo des annoncer ngana simbela onde o silisa na lu fotika ka boss yemsa matika songo ko watiko sanga boy Bossani Tracy Pro les meilleurs de meilleurs les meilleurs de meilleurs ngunta karibon sikoyo na bisio fille mo rappelle sa lumière na Congo lengi obi comment na Glody Diasuka moninga ya Gloria Olangi voilà te bosani moko hein nani Gypsy Catalea Tambe Bondé Calais. Donc nous sommes vraiment à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Comprenez que donc cette ambiance, je suis venu rendre visite bien sûr à Matika Songo et il m'a donné cette opportunité. Na courtoisie, ngana bingango courtoisie routière. Ouais. Cela veut dire que Misa langa ya kotalanga kutinga en pleine émission à Oleka Oloba. Il faut ça la bien. Ah, donc il y a annoncé, ngana des annoncés. Voilà. Siko y a des annoncés. Boss na biso, c'est-à-dire ya Congo, il y a Kleboa. Kleboa, Tozana de la Nation, Kleboa, Tozana Pichu Mangaya Kleboa, Tozana Papigen Kleboa, Bande Konanganya Afrique du Sud, Nazoya na janvier, Boza la calme, Nazoya na janvier, Nazongi, 2 semaines wana kaka, Nazoya, Nazoya 2 semaines, en Afrique du Sud. Ok, Afrique du Sud. Ouais, Nazoya pas fait des fonds en Kenya. Ouais, Nazoya déjà une invitation et puis passeport c'est Jabon. Faito qui normalement on va passer les on va baquer les lots. On a Nazoya ba contre-temps, on a délégation faire mais Nazoya na janvier. Janvier na Afrique du Sud, on a Zongi. Na Belgique pendant 1 mois. Nous sommes à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Alléluia. Bloqué Cadena. Merci donc à Tracy Pro. Ah, donc ça dit qu'il y a un preneur de vue, un monteur, un réalisateur. Tobosani doubler nangai oyo soki ozate lote na tikaka awa wata hérité wata yaka ba monata apesa mambote déjà mambote hérité wata boni kitama mokielo ba pour la caméra
te bureau ezalaka ya matika songo ndeka boyebi bana ateka ne bakarte te atekaka pedi vraiment atekaka talaka nga mpe air mona bongwanaka artiste yebika ndenge ezalaka jango ezalaka bongo esali bien esika bana poto nyonso mbote bon kuka motu na nga propre tresi pro masa na nga cham chapele na bwa ete mpo babosani yo Cham Chapelet, c'est un artiste comédien. Donc merci beaucoup, hein. Nous sommes vraiment ensemble. Toi aussi, ça se connaît suga liboko babandango boy. Faut son la liboko wana. Ah ouais. Babandango. Toké nango boy. Baolia. Baomela. Baosepela. Asi malango ba remercier. Ba remercier Nzambe. Tala ndenge bali mutu anga ndo babosana mutu. Fredi Akimbe ndo bosana ki ye yango abetio awa. Fredi Akimbe. Fredi Akimbe. Fredi Akimbe. Pacho Merimba te. Totalisa mokili ver Kasangulu. Tole. Tole kakuna.